So il fallait ça légende c'est le Congo to wana ba légende to suki wana so to che Paulin Mukendi to che Kiselu Sakweni to che Mami Lela oh c'est un episode na boduga pe fois kota ko fois kota ko a koti pena na ba légende ouais to che Lukuku Sampu to che vena biso Kabulu. Est-ce que Jamaïka Samba za légende Jamaïka Samba kulutu nanga fongola matoi définition légende kende kotala yango lelo to kobenga ba fali ba légende ali so beta conseil baso bazo mabala te bazo mabala batu bazo misala te bazo misala mbongo ezo circuler te na mboka wana fali zo beta eko circuler zo boya fali magenda bandako na mino boyo kakae bozo boya mais tant que bozo ya ko obliger beta la mino ko baka ke fali to ndimi to ça ba petit na obeta la biso conseil au moni kulutu na biso Jamaïka Samba sali passement de bande presque ça qui nonta amande nango ezaka $200 fallait aleki bango nyonso aleki bango nyonso bango nyonso ba vie nyonso loba wana fali lelo na ba réalisation la musique abeti ba grande salle et puis ba trilogie to bano banga ya Kofi fallait sala ngo plus que trilogie fallait ba ya ko bundele na batu moko boye o to s'attendre te pona nini bo sala boye mutu wana za mutu munene pa na bino mais bozo yebate Yesu Masia oyebi Charlotte Dipanda soto beti na Google aza premier artiste le plus streamé na Cameroun te. Ah bon Nandeli so qui peut akoma ki yango za grâce à Fali oyebi évangile lokwa batu ba ondi mangote e kokota na be église boko benga bango ba waro miteme ko suka bino mais bazolo bande vérité. Donc c'est un peu ça, il fallait un modèle. Charlotte Dipanda pas yemi nzemba. Oui, comme terre. Ayene ko yemba nango. Si cela veut dire abeti bango 12. Bisengo na bino ya tango moke boko sepelaka lobi boko bikolela. Très chers abonnés, fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend à ton PR, bon aux occasions, et Hollanda, émission d'Abisso à Lelo, bienvenue à tous les abonnés de Nana Bodouga Télévision, likez, commentez, partagez, ça d'Abisso bien, et puis merci pour la confiance au Yobozo, l'Axabisso, tout ça quand on peut reposer des informations, des news réelles, ou les accords circulés dans Internet, n'Abisso, et puis merci à tout bolinganga, Nana Bola, la petite Nana, moi la mana, vraiment il y a trop, vous abonnez, pour commenter, partager, et ça la vie bien. Là, je dis merci à toi, Cascaserica Poison, Rodrigue Martin, le prix Nobel de la joie, Astrid Yendeya, Feston Bouchoua, il vous a tellement ébellé pour sans oublier Maître B50 Balondo, Maître Patron, Bambote dans place aux armes. Toujours par rapport à Ndenge Makamosa Kokendele, Nazanga mon côté sur le plateau, Nazanga invité Nanga, Oboui, il va tellement bien, Naï Nazara vraiment très à l'aise, au mec un peu qu'on développé, Kandezala toujours. Je dis déjà bonjour à Jerry Kobletox, Kokoba Warrior. Bonjour Nana Bola. Bonne santé papa. En tout cas, la santé est bien, tant qu'il fallait ça bien, ça bien. Donc, qui mieux allé na onzamba zobatela. Et puis bonjour na ba Warrior Nyon soboza na monde entier. Na ba Warriors tout votre pépé est là. Jerry Kobletox. On va pépé, on a pépé. Bon bah boy qui pépé, tu quand on dit mara qui pépé. Coco donc Coco ya ba Warrior, donc je suis là et malgré tout comme il a vu na waze quoi. Il pas comme pépé ba Warrior. Donc c'est où est la place? Tu où est la place? Tu as kota papa Faustin. Ve waze kwa kota maman Monique. Donc bambote belé ici qui na sœur na biso la première dame ya chaîne Oyo. Nana Boduka motema ya nanga ya mabele ya Mbinza ya Ngaliema donc ya ma campagne Edi Badiata Koulou Média, donc Bambote Belé na Coco Dilasso opérationnel, Cyprien Anjolo, faire gagner la merveille à Irène Bonpetit, Maître Junior Mukuna Toro, mais sans oublier Serge Chantal Bomolo. Donc moi je suis là vraiment. Ma question est en tout cas bien nous voilà, tu continues toujours nayo. Boni Masola Fali Poupa. Non, Masola Fali Poupa zali les artistes Oyo, on a chaque fois na ponaka ya mabete ya kozala Warrior parce que les la musique c'est le bango bien Fali Poupa azo vendre
Congo donc azoteka Congo pena makasi na niveau ya musique même na niveau ya autorité azanango azoteka Congo makasi donc nga nazolobela mingi nazobenga bandeko nyonso to boza de partout nazobenga bino le 2 août tokozala na Luanda parce que na Luanda mabela ngule sengi papu na biso ya kosepelisa et puis eza na espace moko ya munene oyo artiste belé nanu baleka na wana te donc nga déjà les 25 ya mois mususu wana na bokasité na ngai moko na bokasité ya ba warrior na ba warrior 2.0 ba lokola ba maman Etika Songo triple brassard ba papa Koko Lomboto et sans oublier sœur na Chantal Bomono ndinga bemanga na Radisson Hotel na Brazzaville afutaka pena frère et tant que mosali na nga kende recouvrir image donc na rozala na Luanda bana Luanda nyoso président Alain Visor donc boyeba ki ekoko ba warrior rozala wana et puis nga na benga ke Molambi ba golwa ba swana kana ye ya mo lelo bazanga biloko kolia Paolo Tudilu ba kosela ka makambu ya concert na bango ezaka na makambo politique mais compliquera bango donc Paolo Tudilu grand mécène grand producteur donc na bokasité na yebisa ke déjà nga na bandi promotion pour nga na kosala la fali promotion ya kosenga mbongo te soit wasala promotion ce sont pas des warriors baba warrior te nana bola yoza warrior senga fali mbongo promotion mais c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel il travaille où les warriors te travaillera pas pas fallu ton travail raté pas fallu ton travail raté pas fallu ton lobela artiste na biso bato bakotika fallu te yango mona loba akenda plilo loba ke boza famille nanga siko ngane na zana kota nanga na famille pa Foster siko fala futa kama opona sa ile promotion ya nini donc bossa nango par amour to par rapport na moi je suis obligé à ça la fallu promotion fallait so devoir nga eloko mon côté na boy na umela na jugement nzamba tu nanga na tiaka na Congo lobela fallu te poani wala luka na penza mbotu non tu nanga ko na umela na jugement d'abord les kamba na lobby quel est cet artiste na République démocratique du Congo azana be fiancé camerounais gabonais sénégalais ivoirien nani à part Fali parce que ba étranger ba lobela Fali ngasi ko mutu na fali na Fali ya obiga nzama koti na meba bwaka nga na moto mbao boko la moto mbao sunde mais parce que na Fali ya ka to sala makambu bato lokwa ba Fali bo ba ya ka omona nenga ya yebo esili na ba ciel ka oya lisute donc il faut na lobela et donc to kozala na Luanda donc pour kolaksa lelo et puis concert à Luanda Fali mon avantage à Fali pote ko kitawana partout ba to yo kuta na Luanda c'est pas toi auto mboka libana belé vraiment et puis yeba ngo Fali so beta concert baso bazo mabala te bazo mabala batu bazo misala te bazo misala mbongo ezo circuler te na mboka wana Fali azo beta eko circuler pour falloir beta donc ayaka na ambiance moko boye non maman Monique soka boyaka buta pa Foster est-ce que tonga to sana Fali Koko Wario et puis précision il y a Stade de France Lika Mezoya oui mukaloba Lika Mezoya parce que Lika Mezoya au moni Fali a fongola habilité grâce à défense terre pour les lobes fanatiques mo local ba ko obligé Fali oko beta kana 2025 a fongola billetérité fallait aloba na ko beta 2025 aloba la banani binoté biso ba warrior ndeni bino momole la concert à Stade de France ko le kabiso ba warrior c'est bobo zela on maboko fongola biso tozo zela on a patience nyonso depuis Congo ezala Congo premier artiste natif de Kinshasa mona ande batumba posona dendo abeti na Stade de France siko biso tozana biso patience siko ba fanatique baza JT ba fanatique local loko baza JT point baza obligé Fali point mais Fali pas artiste mboka na biso à part biso ba warrior ba lobela ngopé batala tala ke mona ma ate date to ke na obo to sala boye c'est en quelque sorte ba mise belé ba ba fanatique na surtout ba fanatique révolté ba warrior comment bino bolé la concert a Fali makasi ko le kabiso ba warrior et puis to za rapena ba mourir c'est la bonne musique peut-être bango pe baza pe ko obligé Fali pe c'est bon parce que ba consommer Fali mais bino ba fanatique ba musicien mususu
nga na bakutu leti ba spiritas baza na bango contenir biso fali rigueur te ba spiritas ba tenir fali rigueur te mais pourquoi ba fanatique comme mususu ba tenir fali rigueur stade de France ngo ya bino mais ça peut faire Congo, il y a Congo, ça peut faire pas musique. Par contre, tu fais mouton sur la question de l'émission. Fallait pour passer date, il y a stade de France. Bon, on dit que ça va vite. Mais base à la vraie. Tant boya kana ba télé, tant boya kana ba quartier, bozo boya fali magena banda na boyo kakae. Bozo boya mais tant ce que bozo ya ko obligé à mettre la mino ko ba ka fali. Ton limite tout ça ba petit na obete na biso conseil. La misère so ba ça ba mo ça. Bazo zelango makasi. OK. Ils ont dit ba communicateur na bango baza on dit parmi bato ba ça la promotion à Stade de France makasi. Le quoi ba goulo ba ati. Oh. So ça la promotion pour avoir c'est là quoi? Tout ça émission na yo. Mon ka jour ba fixer ka date. Na yo le combat on a foufou parce que on a préparé ma camarade ndenge rosa. Vraiment. Donc OK. Ba ko célébrer néanmoins nanga. Voilà, et ça là vraiment plaisir, il y a trop. Toi quand tu appelles directement ba sujet mususu par rapport il y a ba propos à Jean-Marie Kassamba. Oh, surtout tu es attaqué plus côté politique. Tout le monde si bêtement comme que ma propos n'a pas ça que papa il fallait pour pas que cause la légende la musique ça que sur le ma grande salle ya minene ya poto poser à succès donc ba le moins bon ba propos dans le bac wana côté non premièrement mon non ndene au moins il a félicité ba warrior nyonso ya mokili mobimba Léon a monique Léon a yo monaki fallait pour pas professionnel. Obi que jusque là na ba fini maman ya Jean-Marie Kassamba na ba warrior. Na ba fini papa ya Jean-Marie Kassamba. Na ba fini bana ya Jean-Marie Kassamba. Les warriors ba sala kaka analyse. Ba ozongise na nzela. En tout cas fallait pour pas bravo. Donc attitude na yo yango biso ba warrior tolanda. Mais warrior azazobati. Ka yo finga ke te azobati. Mais toi na ba warrior abatama ile. Au moins les coloutes na biso Jean-Marie Kassamba sali passement de bande presque ça qui nonta. Amende nango ezaka $200. Soko tout bongo. Toto vanda toto zala tout à l'heure na avocat ba warrior parce que nazo funda pe Jean-Marie Kassamba pas avocat ba warrior. Il faut aller à la jugement. Il faut aller à la jugement. Donc cela veut dire la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que Jean-Marie Kassamba kulutu nanga que je respecte wakwetu parce que ngape naza chilengi. N'invite sur azaka jimele. On dit que en quelque sorte on dirait que biso balu basoni. N'ina lo baboué. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que Jean-Marie Kassamba yemoko non après aza légende. Quelque chose qu'on a retenu en wana. Est-ce que aza légende surtout chez Paul Mukendi. Toche Kiselu Sakweni. Toche Mami Lela. Oh, c'est un épisode dans Boudouga pour faire compte à quoi? Il faut compte à quoi? À côté pena na ba légende. Ouais. Toche Lukuku Sampu. Toche Vena biso Kabulo. Est-ce que Jean-Marie Kassamba za légende? Obi ya za légende ani. Ya la section qui chasse moi ya Lukuta. Ya propre et ba prince ata lititité ya salité. Mais en quelque sorte, tu vas dans la Kinshasa ba fulu, il y a époque na bango Kabila. Vous comprenez? Donc Jean-Marie Kassamba ce qui y a sa légende. C'est que sa légende na makiona. Si qu'on a tindi na tuna ye ake na Google, ata la définition légende de Lingolo Banini. Kulutu nanga avec tout le respect que je vous dois. Boko tsaka ndako Jean-Marie Kassamba. Kenen na Google tala légende elingi koloba nini. Parce que bino bako moboya na ba papa na ba maman bako moboya Google kaso ekomi na makamba fali boboyi Google. Kenen na Google légende elingo bani. Donc qu'est-ce qu'on a analyse au lobby na bola. A lobby ko beta ba concert eza ki légende te na ba grande salle. Na ba grande salle eza ba ki légende te na succès eza légende te. Musique etambola anani. Et puis a fallu pour papa apporter le comme mort la musique congolaise. Nazoya musique etambola anani na succès. Na ba grande salle vrai ou faux ce qui lelo ba africain ba monaka papa Taboulay somo parce que azali parmi ba africain au ba beta Olympia de Paris ce qui ba monaka maman Abeti Masikini danger lelo ezaka album te ezaka mwasi ya moindo ya liboso abeta salle mythique ba jaba légende omoni lelo yo ngana yeko mona ki
ba universitaire ebele tikanga na loba ba doki c'est que basaka na ba biki magique basaka na ba cahier ya magie batanga ba classe wana edoki si bango donc pour na kulutu na biso Jamaïque samba succès na ba grande salle eza légende te to eskoyo na place où alobi fali apporter nini na musique congolaise soki ba bengi fali légende vient Nabou arozala nani Weranson arozala nani Jibem Piana Franco arozala nani omoni vient na biso Jamaïque samba asale langage de la rue oba golo balobaka aye nango brit na débat émission ya musique omoni ezaki na mutu mo ando contre wana mutu on dia yamba ki est ando contre peut-être ça va gêner na bango mais mutu on a contre qui est quand même et mon on a contre bien tant azolo ba qu'il fallait apporter le côté na musique Kale Jeff na vient na biso ya guitariste ya muluba o lelo rythme nyoso batu babetaka mwa mutu ashezanga ate na guitare ba porta bilo mona musique est-ce que ebi ba porta et je confirme avec force aujourd'hui fallait apporter rumba oyo est-ce que ebi que to solo la bien lelo ce qu'on a le ba na za la vérité mo est-ce que ebi que Koffi Olomide Jibe Wera bazwa musique na biso likolo ba kitsango na se 1986 Congo RDC zo bunda na Yvonne Chaka Chaka ezo bunda na Jacob Devary orchestre munene wana ezaki baza ba ici ezo bunda na bango pezo beta bango ba tomba liboke kao mais tangu Jibe Mpia na Jibe Wera Koffi bazu musique ba mema musique na biso wapi na ghetto zo ba interview na bango nyonso babanda koloba nini musique eza na ghetto Wera son pena musique eza na ghetto Jibe Mpia na yeba ipe andalo bango pe musique eza na ghetto mais zaki na mutu moka yako tombola sous musique kutu à l'époque na bango c'est Papa Wemba qui a fait propulser la rumba congolaise à travers le monde. Bah tout nango mutu na question pour un champion. Parce que Papa Wemba yaki ko tombola nga bundani magaza ki ye moko. Koto ope confiance au bundise, koto jiba zo baba jiba ngope susu, bazo bundise génération zo bundise. Mais Papa Wemba a fait propulser ki rumba na biso. Rumba o wapi? Rumba ka ya lingala oyo, akomena ba orchestre na ba Chine. Papa Wemba bete banzembe loko ba fa. C'est du tokos musique. C'est du tokos musique. Abeta banzembe loko ba sai. Oh. Sikoyo. Jibe Mpia Wera Koffi ba bomi musique na biso soi-disant ndombolo. Ndombolo kena na musique wapi? Batu lokola bana na kwa ba sawa le ba chuku ba inondaka Congo awa. Falita Maya le fini la récréation 2006. Fallait silala na bangote. Fallait bunda obike fallait à époque fallait bundi na ba musicien minene. Mais Youssou N'Dour a bête ba Koffi na ba Jibe wana. Sur le plan musical. Mais bon tant que les ministres africains ni na beta fala nyoko la fali ndenge ba Youssou N'Dour ba mewe ba nyoko la ba Wera ba Jibe ba Koffi. Mais pour ça peut être fali yango ça bongo. Bon tant ba ngweza kitani. Le pena ngo sala analyse mo Jean-Marie Samba comprendre biso. Si ko tant azoa ko lobake fallait apporter quelque chose te. Congo na musique, toloba na musique na koteka kwanga te na koteka mapangu te. Na ko meladia mana mungulu te. Congo ya musique depuis Wendo Ambassi Bourgeois, Petit Fali, Marco 6, bana suka musique. Nani azwa disque d'or certifié na Snap. À part ba Congolais, o ba kenda kola na poto na 3 ans lokwa ba Gims. Na ba Dadju ba buta makuna. Et sanga nani azwa disque d'or orchestre à lela ti alobi avant na kota na kunda. Il faut na mona vrai disque d'or. Lelo personnam a pemi na kimia, fallait pesi ba disque d'or. Congo ezala na single d'or te na biso est-ce que bibi kene na ba archive quel est cet artiste congolais azwa single d'or o bolenga ka ba Dadju bazwaka baba na lokwa ba Ayana Kamora bazwaka
Naba mokobe bazwaka. Lelo na apporta eloko wana musique à Congo. Ou soit kulu tunanga Jean-Marie Sambaza informé te. Trop de politique. Au moins a niqué carrière ne sangwa nika carrière na. Vraiment. Likolo ya peut-être benga mutu. Obi kenzamba petite nanga mokobe nanga vie. Est-ce qu'on a dit sur Jean-Marie Samba lobby? Est-ce que ça na mutu derrière ma te mokobe derrière la exhibition que ça a mon sentiment net na ka loba bon te ezande abebi aliengula bebi sibikila. Yemo na yemo. Moi lelo fali alingi ne lisusu be émission ya pambala te. Mokoba lo bango en quelque sorte l'aime souke fallait boye émission, fallait boye plateau na e. Azawana pe andima fali makasi. Nana ebiso ke po ba benga fali les gens il faut kofia kufa. Nana ba ebiso ke so ba benga fali les gens il faut wera jibe. Tant si à lobby bon temps par après ba réalisation autant soit vient na ba sala fallait l'équipe bango nyonso. Aleki bango nyonso. Banane. Bango nyonso ba vient no solo ba wana. Est-ce que l'homme makada l'homme makada beta concert à place il y a 40 000 places. Et c'est style tité mais ça grand prêtre. Est-ce que petit o l'ami Yamal ba oti oloba abattre record ya Cristiano na Messi. Mais na moni place batu ba fingi mwana na tazo manquer respect puis batu ba lobi on batu ba sala bali. Si on m'a fallu batu ba loba on batu ba sala musique. L'ami Yamal a tcheba bi na 17 ans koleka Cristiano na Messi. Si on fallait lelo na ba réalisation la musique. Abeti ba grande salle et puis ba trilogie to no banga ya Kofi fallait ça plus que trilogie. So donc pourquoi un combat fallait so ba bid d'ajo l'équipe Kofi c'est bon. So ba bid d'ajo l'équipe nani JB c'est bon to le combat mais so ba bid fallait l'équipe Kofi JB wera et combien site. Tant que moi ba vendre la fallait ba mona ko kola na e ko na tant que quelque voilà moi comme ça Jean-Marie Samba kulutu nanga atapa côté biso ba warrior tout ça quoi ba golote ba finga oka mutulo quoi pastecté biso to ko rappeler yo ozana nous éligible té okoka ko gérer ba journaliste té nazana vidéo obengisa ba journaliste ibaya ya kotanga okoka ko gérer bango té ya mibale to ko rappeler onde facha Alexandre Musapi tanga zui ma premier mandat na ye to ko tuna yo oya ko expliquer biso Alexandre Musapi pona ni ya misa to ko rappeler yo ba journaliste ya nini ya chaîne na yo ba déclarer au futara bango te to zala na boduga télévision mukoni yo so le kada na TV fa futa kote et ça la m'a pété so muto yo azana irresponsable ya ko gérer batuna ye azolinga square on peut ça fali leçon morale fali so il fallait ça légende te c'est Congo to wana ba légende te to suki wana. C'est le pénal, c'est le Congo qui perd, les gens d'Azate. Les gens d'Azate. Parce que Kofi Olomide ben a Gim Sinan. Dans la vidéo, légende. Pour être légende, il faut comme on a demandé Fapembe. Légende des ba réalisation au Salinde comme ça montre légende. Ba réalisation au Sali. Légende des Azate pour Koli Makasi. Au Bimi na ba danseuse. Au Sali Sali Buzoba. Au Kabwani na moi si ne les gens de thé. Les gens ne savent pas réalisation au Sali. Jean-Marie Samba kulutu nanga fongola matoi. Définition légende kende kotala yango. Lelo tokobenga ba fali ba légende. Lelo tokobenga même na ba gimisana ba légende. Si ko so bolo ba fala za légende te bo sko faire. Et puis la légende des catégories, nous sommes la légende de la génération. OK. Bah monsieur ça fala za légende ya Congo Mobimba. Fala za légende ya Congo Mobimba. Ba on est au sangisi ba onto. Obi ke wera za na succès ya full na musique. Obi. Est-ce que fala za na succès ya banzembu. On appelle dans le bimabe. Fallait dans la succès. On appelle dans la foule. Alors ils sont bimi batu ba craquer batu ba kufa ba kwea. Mais fallait dans la succès ya banzembu. C'est deux choses différentes.
fali batinda mutu talinga fali yo moka hôtel maboy banda lelo te na komi nango lobela fali te na komi nanga warrior. Mais c'est quoi pourquoi le na Congo na biso ba grand to ba vieux to ba papa comme souvent jeune moi jeune mora biaye alors ça monne le kona bien ban ngondimo na facilité eza kindo na benga on balimbisa na terme na biza kindo keza na Congo au moins le Congo ba komisa nini pour fali le comme numéro 1 il faut ba musicien nyoso to mikolo la soit batika musique ba kufa ndako ma numéro 1 lelo ebisa na Nigeria na za numéro 1 leti na Nigeria c'est pas bon na boy so bambiaka lokwa batimaya bakufa baza donc Congo lelo po batia mutu ngo ba couronner faut batela batu bakufa donc bozo pomba biloko mo réalisation mutu a sala tout réfléchir donc eza mutema mabe o kulutu na biso Jamaïque sambasali mais sauf que nazo féliciter ba warrior to comprendre que Jamaïque samba alinga to pese succès mais succès ya ko fingete succès ya ko analyser to ebisa que yo moko na za légende te problème ou que na za légende yo za légende ata vient na biso basaka na mami lela vient na biso Dieu donné ya ngumba asa légende plus que Jamaïque samba to tu pena Christian Bosembe boy Jamaïque samba comme na ba comparer bon ta na comparaison ake opinion la fali na ba wey si ko biso beto opinion la ba wey vena biso ngimbilelo ebi kampo te ngimbilelo papa mutadikasu ko mona père né journaliste na RTNC sikoyo Jamaïque samba za plus que ngimbilelo makoto ndembe moi okepe na musala bo osala stage bazonyoko la okebo na TV bo osala stage atika biloko na bisa ke papa atika olemba miniature kima biloko wana fallait za légende. Voilà, moi s'abonner massivement sur la Bodouga télévision, liker, commenter, partager, et ça la biso vraiment plaisir, il y a trop continuer toujours dans comme warrior parce que même moi calé ils sont zanés donc mais puis quand est kendadi on a besoin de balai ma propos toujours il y a Koffi Olomide par rapport à attachement fali pour pendant Diddy Stone au fali Koffi moi albara Diddy Stone ça les cas fali pour mais par rapport à l'obane na zo loba na émission to les cas akala mingi te impressionnant par rapport non en fait Diddy Stone abimi fali moni fali to yebisa batu fali azaya nzambe fali azaya nzambe na yebisa batu obi ke Robino a manqué fali ba respect awa fali asengela Robino pardon ba warrior bobo mene moto mais Robino a manqué fali ba respect na mwano asaki ya Nigeria wana Nissan Kele wana a manqué fali ba respect mais obi muto yako répondre bango Didi B aza congolais aza warrior pour mona ke fali uji wanzambi mema njingamba fali uji wanzambi oza ya nzambi parce que fali ba yaka ko bundele na batu moko boye oto s'attendre te pona nini bo sala boye mutu wana za mutu munene pa na bino mais bozo yeba te Yesu Masiya ti lelo na Israël ba yeba ndima te ke Yesu ayaka neza yeba zela mususu boze la fali nini quand le bien se fait on dit mais te na mboka te ya Congo sko ya Israël ba sala ngwata ya Yesu ya bien ya Congo sko za ya salité mbindo e pesete solo donc cela veut dire lelo Diddy Stone a kata alobi bo capturer ba vidéo on sala eza ya suka na kotika la loba lisuti boye ko lobisa na mwana nzambe Congo mboko lobisa baba yango jo mwa kuma na Facebook batuni sata na boni Congo biba ndoki na kipa ba ngote tala sata bengi biso bandoki donc ozomona ke Diddy Stone a loba mais koloba Diddy Stone omoni bandeko nyonso tu oto sola pena bien apena ngale na sur la vérité mère nana Bodouga pardon pena nazotanga bakombo ya batu na ndenge mabete so tali ba fanatique lelo bazo ya kotalisa ke soi-disant Diddy Stone balingani na fali pupa lokwa ba musicien na bango ba bota na ba danseuse ba bima ba obike na bango na rappeler le seul musicien depuis Congo 1960 a bota na danseuse des afali oya sangisa pe na bana misala na ye mwasi te c'est ça ko bana na mettre porte ti na mutangongi azobimana soit danseuse ti na patron ko bimane pas fallait tika lo sala mati
Donc cela veut dire nga na koloba bo Diddy Stone na yeko kata débat. Diddy Stone na lobby aza na contrat na ye fali pas na contrat na ye. Nga na yeko obi ke na lobaki désormais nga na za noko ya Diddy Stone. Par correspondance. Obi poani. Nga na za mwana ya Bandal Makelele na Avenue Gombe. Avenue Gombe za mi balé. Moko za kota wenza baluba eza soki Ngombe na Gombe. Biso siko avenue na biso ne ba notonga moni mabele batonga stade de Martyr. Ba chinois ba kota na mituka bazo zo mabele na maya makele na avenue na biso. Côté ya ba grand prêtre ndeko na biso pasteur Gili wa lobela fachi. Donc na mon secteur on a ACK yé na biso na biso. Donc cela veut dire Diddy Stone en quelque sorte. Maman li asa mona côté ba kikenge ba quartier. Donc en quelque sorte on a peine ça non quoi Diddy Stone. Maintenant je parle le temps que non quoi Diddy Stone. Moi na kazinanga aye ko traiter lelo moni ndebo bimisi biso nyo surtout bazoba. Parce que ba golois na ba kofifil oyo fallait atika na défaut. Fallait pour na bango fallait azalaka mungamba fali ya kofiti lelo. Lelo bobimisi biso bazoba tala mwana muke lelo apesi biso leçon morale. Tala mwana bayebi so lobi on passe à autre chose. Et là on dit ne sila kate. Bolobisi mwana oyo, bolobisi baba. Lelo Diddy Stone hotel sa biso. Na ne ebite que Diddy Stone na ba contrat na ye o ba kutana na fali sur le plan professionnel. Tata yango bozolo ba tata na yazo sepelate. C'est raison quand ça fallait ça quoi yé. Fallait rotika la routine la mwana mobo ya musicien testo te ke o na lingi yo to kutana quelque part jamais. Baba leki na ye. Et puis nani ya ko lakisa biso ke Diddy Stone za leki ya fali. Parce qu'il fallait au salon pour nani et puis fallait aza infidélité. Aza musicien magoda te. Diddy Stone akati lelo moni lelo ba traité bino. Heureusement le bien on a français. Ce qui na linga le bien linga sonné nini. Toza la mayeli. Aza na contrat na ye, ba contrat na ye azo tambwa na fali, ye mo ka le bien on to benga na kate to kutana na Gabon. Na loba on émission na ngati. Fali na Diddy Stone ba kutana na Flamingo te. Ba kutana pa ya Nana Boduga awate, catalogue plus te. Ba kutana sur le plan professionnel to lo bandenge nini. Tala lelo bobimisi biso surtout bazoba. Bokomo siliko Diddy Stone a traité ba congolais no so te alobeli congolais oyo. Alobaka Diddy Stone aza moi sa fali. Nana Ketchup Keba na Diddy Stone na mwana communicateur soi-disant. Ce que l'ingénieur peut sur vidéo né azo affirmé que Diddy Stone na fali balingana. Oui. Ligne rouge au fallait le que son comme na ligne rouge toucher na famille. C'est ça au ba gouvernement ba banana ba lo ba na ba TV. Mais les lots Diddy Stone à répondre ba 16 wana nyonso. Ba déjà réponse na ba. Bango pour la bango ba sepela musi sa mtu ya so de katala bango matière ekoti. Buza ba bololé. Les lots Diddy Stone a ke ko lo ba type li loin a ko affirmer biso que divorce ça l'a déjà prononcé. Ya maman na papa. On passe à autre chose. Bon ça la te bobo ma carrière na bobo ma ni carrière papa na to ya artiste o fali bo ko sele makambo. Tala mboka o lelo. Ils passé. Boko lelo, c'est le Congo qui perd. Hein. Obisko vidéo ya Diddy Stone. Obike na libanda mboka. Batu bako zo ba fini biso surtout ba congolais nyo so ba sangisi biso. Bazoba vraiment. Pour nani likola ba bololé nyo surtout ba koloba. Bano bazo vana na plateau. Ya chaîne o ba osala soi-disant promotion ya vie. Tande bazo ofinga na Ketchup. Lelo sko na oloba ngoboy. Nana bola. Na permission na bino. Na mama Nana Boduga. Soki mama Nana Ketchup bafana. Si c'est réellement na plateau ya batu ya ba communicateur o via beta bango kara. Bazo traiter mama Nana Ketchup qui ndumba à notre na ville. C'est que biso soto bala basa ba ndumba. Po nan to mona moi c'est ndumba boyete. Il y a respect. Il y a beaucoup liba na bien, il y a mayele, il y a tomboli mobali na ye, ba komi ti place baza. Eh ngana oké na boulevard. C'est que ngana oké na boulevard. Na so ke na kozwa moi na boulevard. Si c'est réellement o bango balobaka, biso na monoko mboka na biso na chiluba balobaka, ba kubanda ka ba kusangani. Ba lobelo na mabe, ba kuto na ngote. Est-ce que mabe bolobela Nana Ketchup? Miko Nana Ketchup ezaka na droite afali to na gauche afali.
Na tuna mutu moko bofinga na ketchup bafana pona nini pona mona pe vidéo no so finge. Oye pe ba snap eleke belé. Oh. T'as la raison. T'as la raison congolais. Téléphone nanga moto na seli filtre. Donc cela veut dire batu wana bazo finga ser na biso na ketchup. Nana ketchup abotola mobala mutu te. Nana ketchup azaki boyite ya falite po aya ko botola libala batu. Il faut moi nuance ezala. Il faut moi respect ezala. Ba finga mampata apa Karine to telemelango est-ce que ngazaki muta wer to telemelango. Pourquoi pas lelo ba musicien belé boza bouche be ba senzi na bino ba lobela ka bino. Obo mona ka ke fala mema batu ba finga ka batu apesa bango ba visa. Virginie ya mukolo sala 4 jours na mapata. Visa nezaki ya promotion na sala ka faire. Donc cela veut dire bon mona kango ba musicien boko lo bateke eloko wana est s'arrêter. Yango mo lelo na c'est un héritier. Moi je ne pense pas que héritier Kofi Olomide a une expérience que héritier. Héritier soit moni bande batunaye bazolo ba ofinga mutu bongo a osala a osepela nango te. Yo mona so nyama ko pa héritier. Héritier a radia parce que afinga ka mama faire. Vraiment et puis nous tapé récemment on a vidéo même ya wata ba une émission a félicité pe groupe d'accompagnement il fallait pas être victime ba mais c'est ça. Très bon éduqué. Mais c'est bon. L'éducation vraiment là dans leader na bande ba ça makam. Mais zo siko mutu lokwa makauz. Musicien na kati ya orchestre ma finga kaba finga afali. Toke siko pa vena biso Kofi bandi ya ba idiot na ba idiot mo ba vandi pe na plateau ba finga ka moi ça fali. Tu quand on appelle le Ronaldo bon pardon pourquoi t'as parti. Ça fait très mal au cœur. C'est alors la vérité. Mais c'est pas normal. Est-ce que so mutaka so mutolingi ozaka o wana lo ba makam na bino. Lelo di distant na yako mona ke fallait ça innocent bozo finga. Fallait ça na tension te. Ya soit disant ko comme ça di distant moi sinaï. Atabino moko. So en quelque sorte ça peut fallait comme ça di distant moi. Asa Michel bossa la deuxième femme. Pego tikala osala mate dili so za leki et pas ya fali to tika mutemo mabe tango bino boya ko finga fali biso to loba ate tango Alexis wecha ko bima tango koko ba warrior ko bima tango Manuela kitoko ko bima tango Lisa Queen ko bima Aidor Valdi nazo tanga ba warrior parce que wana baza ba warrior natanga te batu baloba na fali avoir promotion ba pese fali apesa ba mbo. Donc quand le sujet vous suggérer comme texte parce que tu comme dans presque sous ka émission babi ke ba warrior bo we la Charlotte pantana ba kolwa ya solo zoba aka zoba aka zoba fala za na réseau slogan wana ekanga batu belé oyebi Charlotte Dipanda surtout beti na Google Aza premier artiste le plus streamé na Cameroun te. Ah bon? Ce qui peut comment qui a grâce à Faluebi. C'est-à-dire fallait tomber la quête. Mais oui, collaboration avec Charlotte Dipanda. Na fali. Zela na à part nzemba fali ba beta na Charlotte Dipanda. Yebi su nzem nini. Charlotte Dipanda aza na ye musicienne. Aza ne normal fali pour passer beti na moto fit atombolaka. Na moment où Charlotte Dipanda a beta featuring na fali. Et puis à Luka yango fort. Moi ma mususu. Tobo ya roloba ma mususu na TV parce que ba congolais be vele mususu ba comprendre le binanga ta di diston. Charlotte Dipanda Luka fali combien de fois? Charlotte Dipanda pas fali. Charlotte Dipanda place à Vandi. Elle-même, elle connaît que Fali il est le numéro 1. Ayebi yango na collaborer na mutu oyo na ba trophée nyo surtout ya meilleur featuring auto ya meilleure collaboration ba nomina kaena Fali. Sikoyo Charlotte Dipanda aza warrior te aza pe gauloise te aza pe en quelque sorte aza amoureuse ya la bonne musique soka yoke loko moboye ate loko eza efere asepela nango te souvent maman non grave siko bango bamoni yango grave na yebite bakomi si Charlotte Dipanda aleki Barbara Pravi po Barbara Pravi fere akota pe na mutuka kenla landa eti na hotel bakosa ye aza danger na France ene mtakangi mais Barbara Pravi na France oyebi aza ok na nenga bana basi pona nenga ba mbali mie de son na nenga ya bana basi oyebi toko China ata Vani Morgan aleki ete
donc au moins que ba fanatique mo boye obi yango na sepena ba so fallait che date ba date mo isa pena ki ya danger la ndene puis ba concert ba sala ba mythique danger tozala focus makam na biso tala lelo soki ba billet ekomi ko kaba mana nzela eza grâce à nini communication ma be oyo bato ba osaye la faire comment bino bo tika makam o bo na concert na bino bozo ko ba Charlotte Dipanda a sepena nzema faire ce que sali nini azui trophée wapi Charlotte Dipanda comme Jiri Majab à côté faire égaler qui c'est Céline Dion nzembo wana d'abord ezana nzembo bo soki tozolia eza nzembo bo fo batie na bisongo ba fo sonner to lia na ba fête eza nzembo ba restaurant maman est-ce que ba kenga kenda ina na ina na cinéma ba yebisa biso cinéma c'est dans le temps et dans l'espace est-ce que faire étant abeta nzembo eza pe na musique pe ba loba bon est-ce que talaka temps na espace ah c'est documenté te nzembo wana eza ba nzembo zonga sima e banozo na ba succès nous moni nzembo na faire abeti est-ce que bike fala beta fit mo na brésilienne mo abeta ba jara ba nzembo wana pe ça la succès ce que faire azo abeti na biso na mukili lelo o ba 8e merveille eza oyo ba temps eza Nevisa. Si vous avez des personnes qui sont on y relaxe, parce que yonde choral biko. Oyemba ka danger. Et ça l'aide makamu oyo fallait alobi na vibrateur. Tika ok na biso musika zana biso awa. Boti on c'est compliqué zana biso awa. Onze moi le roi baba préfère ndimi yango pour la bagolois. C'est bon, pareil la défense à faire banila qui tondi. Il enjare na babiye comme tekama. Makamutu comme tambola bien carrière à faire comme bien. Oh kangayo. Ba kanga la di. Charlotte Dipanda pa yemi nzemba. Ayene ko yemba nango. Si cela veut dire abeti bango 12. Bisengo na bino ya tango moke boko sepelaka lobi boko bikolela. Mais voilà ça va pratiquement compliqué. Ah, Charlotte Dipanda. Ah, des musiciens normal. Chanteuse normal. Maga leki masi. Comment le bâtiment il fallait pour pas. Le pasteur, tout le monde a dernièrement un pasteur Walesa. Témoignage toujours maintenant pour na fallait pour pas. Papa na biso ya église Mankembo na Bandal Espérance Mbakadi. Ba pasteur toujours ba témoignage malamu pasteur na biso Bosco Kindomba, Jean Bosco Kindomba est sans précieux. Toujours ba témoignage malamu pour na fali pour ba exemple voilà. Par exemple malamu o ba pasteur lelo bazo reconnaître valeur ya fali pour pas. En tant que fanatique, o linga fali pour pas tant que petit a fali via fali o ko lo bani. Nana bola, na oto ebiso tout à l'heure. Fali ata bobundisi e ya uzana batu mo ba okote la e. Pasteur na biso munene Bosco Jacques Ndomba akenda plus lo lobi nanya koboya o parce que bike ba Luambo ba papa Rochero ba pasteur na ba be ba teya bango ne be église ba pesa ba exemple na bango ya banzembo na bango aote ya pena bo ayembi nzembo biso kuti lelo ya fali pe mona ka be ayemba ngo oh eza lisumu te est-ce que alongoli nzambe na place ya kinzambe te. Donc, ce moment où il est là, ça nzambe bazon di mafaleti pasteur na biso kabundi walesa. Alobi ango e kamwisi ba traitera ba fali oyo. Surtout fali kutu. Talaka ba golo ba yapena ke ba yebisa biso na banganga lukuta sera stade de martyr. O fala beta stade de martyr. Ba yapena ba loba fali na spiritualité ali kifiri. Fali na kisi ali kifiri. Donc ba yeba ko tiako c'est normal fala gagner firi. Sikoyo pasteur na biso kabunwele sa atali ndenge bango pe ba pasteur ba tritaka ba fali dilo Monique fali asunga ka pena ko pesa ka badon zomi na moko pa pesaka obi Amerique lelo atesaka nango batu mabe atesaka mabe obi eza na eloko olo kwa moko na zomi Amerique respectaka na monde lelo ba musulman soki omona basenga ka sadaka obi eza pona muto alia musunikala soka lie musuni apesi yo merci apesi nzambe merci
abinzamba pambola. C'est ça, yango zo mona lelo fali ba sali ya nzambe ba nano monité. Ba ko comme ça ba pasteur musu ba warrior. Pasteur Moïse Mbiye ba comme ça ka warrior awat. Tango yende a Monique faire outi na boloko. O to ebeli mukutu na makolote. O ata radio moi France elobela boloko te. To eba raté tile to poser ba question. Lelo ba comme ça pasteur Moïse Mbiye pasteur ba gaulois. Mais bobo sani tango fallait zo kena ba concert à pasteur Moïse Mbiye. Abe des choses aux alala bono benga pasteur Moïse Mbiye pasteur ba wa. Parce que n'est pas Moïse Mbiye surtout na que les acquis na prison. Les ba quand que la prison. Eza problème te Moïse Mbiye azani pasteur ba warrior ni ba gaulois aza musala nzambe. Ndemo on a pasteur Mike Kalambai. Donc basala nzambe en grosso modo je peux parler basala nzambe ba côté a fali mama. Évangile le quoi batu ba ondi mangote e kokota na ba église. Boko benga bango ba waro miteme ko suka bino mais bazolo bande vérité. Donc c'est un peu ça, lelo fallait un modèle. Vraiment. Ce qui te lobi lelo, basala nzambe lelo bakaboy na basi mais fallait un nana ketchup. Vous comprenez? Donc et cela ça que lelo fallait un modèle. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour la confiance et fidélité. N'a pas tout beau à la brancher partout. Il y a Kolanda émission na bino à lelo to pe rubrique na bino. Bo s'abonner massivement au sein na biso bien ko ka ba warrior pour ça mbote n'importe ce c'est. Non ba mbote na pe saka na ba warrior union soit monde entier. Merci beaucoup, félicitations na ba warrior ba beta qui concert Safali. Sauf qu'il n'a pas quitté. Adresse, je suis votre pépé. Bobenganga, papa le kaba malka, fibo, bobenganga. D'ailleurs, mon avocat ba warrior aux arabes information pour pesanga. Merci beaucoup na ser nanga na Bouddouga et pour la chaîne wa saïla biso oyo. Ya nanga parce que fali ya Edi Badiata ya. Pour moi za côté ya ba Sam Chintu. Lorsque papa dit papa, nasko maman. Yo pena donc faire gagner la merveille. Il y a Irène Bompeti, Cyprien Anjolo, gagné bango oncle Blaise Selema, directeur Edi Badiata, en tout cas dans Luka, n'a pas ça au brevet de mérite. Ah bon? Parmi les directeurs oyo ba gérer orchestre to ba gérer groupe d'accompagnement na République démocratique du Congo ba warrior to ça la pena oui même papa aloba les directeurs le plus donc grâce naie ba kanga fali ba photo mabe mabete ba film ma fali ba vidéo buzo ba grâce à discipline naie et puis mettre ben 50 ya maman lor les loyo pour nayo ba mema ba mettre na bango poto mais bilongezo chanzete on a peine mabe. Merci beaucoup l'équipe. Tonton Bertin, en tout cas, félicitations à Moussala parce que Moussala est bon à abouer. Ba warrior on surtout rendez-vous na bino na page nanga Koko ba warrior. Même sous temps fort émission to retirer la bino ngwana. Bossa Chantal Bomolo. C'est nanga Chantal Bomolo azo benga sikoyo. Maman Nene Tamadinda Adjo Miss Mamicho na Monaco, Coco de la opérationnel. Tout le monde, je vous aime beaucoup. Rendez-vous na Angola et puis Stade de France Nana Bodouga. Na ser na biso Nana Bodouga, Nana Bola. Stade de France, tu reteka le port na biso aka. Oh. Taka le port aka za l'état. Mais na reteki sango pona zo visa. Ça va. Merci à tout le monde. Nana Bola, la petite Nana, moi la mananga, vraiment il y a trop. Likez, commentez, partagez ça la biso bien. Na zana pour poser des informations. Bah, news réelle aux accords circulés dans internet. Là, je dis merci à toi. Ben 50 Balondo, il y a Malor, maître patron, ma mot non pas aux arts. Vous savez, champion Choubou. On appelle la montre dans la lingua la bande. Ça va. Coco de la opérationnelle, c'est prêt à nous, le gagner, bango, faire gagner la merveille. Vous êtes tellement embellé, bon, likez, commentez, partagez. S'il y a des remarques, bon, commettez, aux gens pour la bon ça. Et ça, la bien. Retrouvez-nous à la prochaine. Bye.